Bona ngambo ya masolo ya mboka mokolo mwalelo to kozala wana na babianga mibabale to zali na ngonga oyo na mwana mboka Alain Bwembia wazali wana coordonnateur chargé ya communication na kati ya Lisanga Bengami Dynamique Bemba président pe na ngambo mosusu to kweba na kwemba moko ya bandeko ya lingomba politique ya ADD Congo oyo akomeli biso na inote kati na esika oyo mwana mboka Alain Bwembia mbote Madame Pauline mbote na bandeko balandi nyonso ya masolo ya mboka na Social TV to tombeli bino to tombeli bango mokolo mulamu bisika biso bango bazami esengo penza makasi ya koyamba yo mokolo mwalelo esali penza mwango nga ebele to kutanite ya solo ngape lokola. Voilà. Normalement, l'ombango, tokila on a installé sujet à sport. Bah, Léopard n'a pas besoin de répondre à la compétition. Et cette fois-ci, les Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Le quoi, moi quoi, bah n'importe quoi, l'ingar masano andembo, ni oyo gouvernement, ni oyo fédération, et c'est pour bongisa. Pour être masano qui ne peut pas n'endenga malamu, peut être ça lui souhaite c'est un makashi si n'a école au Congo démocratique. Les ana lisanote oyo sangi sakabato na mboka na biso lokola lisano ya ndembo, lisano ya football. Eza lisano moko eza très important pour na mboka na biso et puis pour na mokili mobimba. Yango pour na bandeko ya FECOFA ezala na bandeko ya gouvernement o biso tokoki kosenga bango ezaka kake il faut prise en charge par bana wana bazako beta bale kitoko bazako beta bale malamu. En tout cas tous à la sérieux biso bato tozali responsable ya encadrement ya bana wana na niveau nyon surtout je crois entraîneur à sali sélection moko kitoko tozo mona tozako sepela na bango mingi et biso il faut dans niveau na biso eza la population eza la ba mécène o ya football to mekakotia makoki pe l'état azala sérieux atia makoki o elongo bani pour que bana wana ceux qui baki ko beta ndembo ba gangisa drapeau ya mboka na biso ba telemisa yango vraiment likolo koleka oyo tozali ko espérer parce que mboka na biso po ezonga pe na kati ya rendez-vous des nations entre autres il faut politique malamu politique kitoko na makambo etali masano ya ndembo na makambo etali masano sport misusu ebele. Et ndeko Alain constate sali na liste on a tomoni Sébastien Sinko Bimisa tomoni à reprendre mingi équipe au Tukobeta match à barrage contre Cameroun na Nigeria une façon on que bana wana basali musala malamu bana wana basali ki musala très c'était un très bon babeta ki football moko ya niveau ya likolo babeta ki football moko penza ya classe ya mokanda ya kotanga biso moko toza ba témoin to mona ki yango donc makambo tozo senga vraiment ezake ba apporter bango soutien oyo elongo bani soki ba promesse soki bani les alliés côté la bango misolo pour que batambola bien retard ezalate ou décaissement ou unité retard ezalate date nous surtout match kobeta ma ba préparation tout je crois que pour entraîneur assez abimisi programme bati la bango misolo na bango disponible bisika ba kokende ba veiller na santé na bango na biloko bazako lia na sécurité na bango pour que moral na bango ezala bien. Je n'akani si le président de la République est moko lokola lingaka masano ndembo mingi akotia penza makambo ezala siki côté wana. To bandite message ya mwana mboka Alain comme pas ya bakambi comme pas ya bandeko ya Fédération congolaise ya football association et sengwa bana Congo ezala raté ceux qui ba moni Léopard à Longi et ça rapenza sengo makasi en tout cas cohésion nationale les a makasi côté wana côté ya Léopard et wana opposition na majorité ezala raté cohésion nationale les a makasi côté wana. Merci beaucoup ndeko Alain tokei na lombango yambo ya kokota na bozindo masolo mokolo malelo na italien sécurité o ezali ko ingela na ville province ya Kinshasa olandi bilili ya bandeko ya monga fula ndenge ba dénoncer maintenant qu'est-ce qu'il faut pona buzangi kimia wana esila nano parce que eza likambo eza lelote ndeko alobi bakola mukana tongo bakuti mutakufi bakola mukana tongo bakuti babuki ndako bakola mukana tongo bakuti makambo ya mabe ndenge na ndenge isalemi.
La kanisi que ma sécurité na école Ngumba Kinshasa, il faut de plus en plus bah, service il y a renseignement, bah, service à la police, bah, service à sécurité, la défense pour bah, patrouille mixte ça comme ça les manaïs ce qui va être pending les ça les malis surtout les ça les malis surtout il faut bah, patrouille wana et reprendre dans ba quartier oyo et ça la périphérie parce que bah malfaiteurs oyo certains sont identifiés par la police bah otaki ko kangaba misusu c'est des réseaux il faut bah fonctionnement na bango ba étudier ndenge ni bango ba fonctionnaka et puis ba ko ko déployer ba force à la police pour que bazonga na kimia effectif ya la police eza muke na mboka ya biso Kinshasa Nguma Kinshasa ba policier baza muke par rapport na biso population mingi bazo préférer ko kendo ça la misale pas ba personnel contrairement à cause sur terrain pour combattre la population. Sur terrain pour combattre la population. Baza bien outillé d'abord au niveau de la formation. Baza mingi. Baza ko acquiser ba lacune na formation. Baza bien outillé baza bien équipé équipement eza kozanga bango. Ezala ba équipement non létal. Baza kozanga yango. Alors il faut formation paix sociale et policier bah qui paie en bien de façon que lobby ceux qui toza comme la police ou bien qui policier population d'abord un azakana kimia que ceux qui na moni policier a ceux qui na zana likamote na yebi que ndenge na moni policier naza sécurisé naza bien pour akobattre langai akobattre la paix biloko nangai. Ça c'est une chose et puis tokosenga pe na ba population va s'organiser toujours na contact avec la police pour na koyeba police de proximité pour na koyeba ko faire intervenir bango ce qui likambo ezali ba benga la police noki et puis bango pe ba yeba ko sala intervention rapidement ce qui likambo ezali na butu ba patrouille et continuer ba renforcer ba patrouille mixte o ezaki ko salema et puis ba population ba yebake bato wana basalaka kuluna to yebi bango bazaka ba ninga na biso bazaba camarade na biso bazaba ndeko to fana kana bango na quartier des fois bazako bima pona ko sala biloko wana alors il faut biso peto yeba pona kimia na biso ko dénoncer bango ko tindika bango na maboka la police bakozwa bongo chance to pe occasion ko kende kanya makasese ba koma ba citoyen modèle ba koma ba bâtisseur pona kotombola mboka na biso ndeko ala likambo tali patrouille wana au Beteli CT oui to monaka patrouille sel marame ce qui étonne oko ya na souciette ozi problème ozo benga policier azo biso na ko ndenge ni na za na arme te message un peu na ministère ya l'intérieur parce que eloko na eza ko se répéter plusieurs fois yango na zali koloba ke il faut intervenir dès il faut ba policier bazala équipé bazala bien équipé et puis bazala bien formé ezala bato pe baza kolia malamu loka ndenge bafandaka na nini na poste wana ndenge bafandaka na ba sous-set faut bazala bato ke aza kolia aza bien équipé ce qui likambo ezali aza na moral kimia ya ko intervenir rapidement parce que aza na arme te bon arme wana eza arme létale mais policier normalement atambolaka na ba arme de guerre te policier atambolaka kiko tambola na revolver na matraque na ye na ba arme mususu non létale pona kozongisa ordre kozongisa kimia na ngonga ya butu il faut certaines interventions et ça les maka il faut ba policier bazaka disponible ba moyen ya déplacement il faut ezalaka lelo na ba quartier net ba monga fula ba nini il faut de plus en plus de policiers par exemple ba yebi ko pousse en moto oh ba yebi ko utiliser ba engin pour la moto pour ba déplacement rapide pour ba sala ba déplacement rapide parce que ma mususu mutu kaza ko poser problème to pe mitu kazalite mais ils peuvent avoir des motos pour faire des déplacements
pour faire des interventions rapidement et puis bazon on a pas poste na ba. Donc c'est un problème d'équipement qui doit être étudié, qui doit être vraiment pris au sérieux na ba kambi à ministère de l'Intérieur. Merci Ndeko Alain, to ko ba wana na kokota na bozindo ya masolo ya mboka no itali ba sujet d'actualité to bongisaki et to ti kotalisa ne bandite bandeko ya Maison Blanche ba wana na ko confirmer rencontre ya président Félix et président Paul Kagame ya Ekolo Rwanda mokolo ya jeudi 4 décembre 2025 kuna na Washington et pa wapi ba ko ba wana na ko ratifier accord et Selmaki na mois de juin. Ndeko Alain Bwembia rencontre à Félix na Paul Kagame mokolo le 4 décembre. Naza partagé entre espoir, entre Ilikia, na mois et mois d'août, na finalité. Parce que Toyebi, pour ça, ils ont animé chef de l'État, souci naïe, volonté naïe, ils allaient que Congo ait une paix durable et définitive. Mais est-ce que ndenge azako kende na Washington à cause de paix durable, à cause de paix définitive pour la population naïe, eza moi il y a une question à makasi mingi ya on a lobby que naza entre Ilikia naza ko Likia que to kozwa paix attention que za paix durable mais naza ko Likia que to kozwa paix et puis chef de l'État à atteindre ba objectif nae problème na biso eza problème Rwanda n'a jamais respecté accord moko o ye asi asinya a respecter ka ba accord te. Et puis, ce qui ko analyser la médiation au Washington à Sala, et dans le monde entier comme et dans l'Afrique, en tout cas, la réussite les ce n'est pas une façon à Koloba qui a bien avant annonce au Basali, tu as dit que Rwanda na RDC va kutani et Rosamba Libosote. Et puis accord signature au Bayokanaki, engagement au Basalaki. Il y a qu'on retirer tout rwandaise, na mabele école Congo démocratique. Il y a qu'on neutraliser FDLR, si le lot est salamité. Bon. Comment était que beaucoup tani rencontre accord. La cause exemple mke qu'on neutraliser FDLR. FDLR bazala wapi. Bazana sud na nord Kivu et bazana ba région oyo eza contrôlé maintenant na Rwanda. Tozana ba rapport oyo ba gouvernement les années passées to neutraliser ba FDLR. To matisi bango mituka na bato ya HCR au Conseil des Nations Unies na makambo Italie ba réfugiés. Tomatisi bango mituka tozongisi bango tina Rwanda. Paul Kagame akamati bango a recycler bango azongisi bango na zamba Congo démocratique. Mais sona Paul Kagame azonzi bango te parce que bango ba lobi makambo zo le kana STRDC Italie bango te baza ba auteur na ngote bo bazo wangana. Toute guerre, guerre, nous sommes ça les maca, ils ont la guerre économique, ils ont la guerre pour la territoire, ils ont toujours accompagné la propagande et le mensonge. La propagande et le lokuta. Et il faut banamboka baye bango très bien. Rwanda mutaza ko la guerre contre Mboka Nabiso parce que yé azangi mabele, parce que yé azangi nkita. Et pendant que ça la guerre wana azana besoin ya kozala na ba motif topé ba raison topé ba cause pendant que yebisa bato nyonso et meka ko légitimer makambo ya za kosala mais ba biloko wana nyonso tout oye aza ko utiliser ils a basé sur le mensonge sur l'okuta yango aza kosalela. C'est pourquoi chef de l'État
alobaki nalingi te ke ezala makambo ya kosala ba rond-point lelo to négocier to signer lobby to négocier to signer nalingi qu'on foute une paix, qu'on foute la paix définitivement à mon peuple. Mais na maloba ezo simbate ndeko la na maloba ezo simbate na ba accord ekoki kosimba parce que diplomatie ezo sima ndenge na ndenge toloba te intervention ya ba mindele na kati toloba te allure bitumba ezwaki soki ezalaki accord o ya Washington te utusinyaki na mois de juin mais lelo peut-être tozoloba boye mboka bitana mboka msusu elingaki ezala ekei déjà mais grâce à accord wana tomonaki ke guerre emeki bandeko bameki quand même côté lema bato bazo garder ba position na bango malgré que dans par-ci par-là moi ba poche ya nini ya bitumba eza ko salema très souvent contre ba compatriotes na biso ba wazalendo o bazali ba défenseur ya mabele na bango mais guerre emekaki quand même côté lema et guerre eza pe ya côté lema globalement kimia continue noté de quoi kimia continue président de la république azako luka kimia et tozako likia ya on a bi que tozako likia au-delà ya doute o nazanango tozako likia ke ndenge ake Washington makambo nyonso tu o bakosolola et ko aboutir na kimia entre mboka na biso. Les États-Unis d'ailleurs trouvaient déjà kimia entre Égypte et Israël où ils ont deux nations et ça la guerre même biso République démocratique du Congo to participer à la guerre wana ngambo Égypte. Vous pouvez rappeler le discours ya Mobutu alobaka entre un ami et un frère. Le choix est clair. Donc nous avons pris position pour les frères qui est égyptien par rapport à ami Oyazaki Israël. Donc et depuis wana accord wana aux États-Unis yemo kazalaki médiateur principal et komaka kimia ezongaka. Pourquoi pas to espérer que na mboka na biso pe to luka ko obtenir le même résultat. Pourquoi pas to likia pour que tout arrive na même résultat. Et ça les ma qui peut bongo pour la mboka misusu toki koloba lokola comprehensive peace agreement on ezala ki pona bandeko ya Soudan du Nord na Soudan du Sud na ndenge bakabwana ki mais toyebi ke sima mikolo mike bikolo wana mibale ekoya ki susu na kati ya guerre ti na guerre civile ti sikoyo makambo ezana no clair kunate mais biso ifotolika toza na elika ke chef de l'état lokola ke tokoki ko obtenir d'abord premièrement retrait ya ba Rwandais nyonso officiel parce que ti na ba makenga wana toza na ba rapport ya Nations Unies ba makenga baza ba combattant ya FPR Front Patriotique Rwandais. Donc M23 en soi eza organisation moko te oyo et ki kolobake nazana ba soldats autant baza ba congolais. Décollé. Omoni tant que koloba tant que ça analyse ça fait très mal. Et ça na bande comment ba comme élection dernièrement ba lobby nyongo nini oyo RDC za Rwanda et futa pona kimia ezonga parce que oyo zole kana est biso peut-être na Kinshasa toujours vivre en côté to ebi grandeur na en côté mais tango to ebi que chef de l'état fakutana Paul Kagame na Washington moto obo kutana naye azo wanga na makambo ya azo sala lisolo ni boko solo la azo wanga na makambo azo sala ta te azo dimate parce que bango balobi mobulu ya est eza bango te bon les réseaux déranger mobulu ya est eza bango te uti koloba kala mingi te wake soki bolingi bozwa Goma il faut boya ko solola na ngai na koki ko pesa bino Goma boyete uti ko sala ba déclaration Goma eza mboka na été voyez voilà uti ko sala ba déclaration médiatique kala mingi te quelque temps après ces accords. Yango naza koloba par rapport na ba sortie médiatique nae doute za kozala
eza na bato baza na nsima na ye baza kopesa makasi maloba yango na lobi ke tozala na mwa elika parce que les États-Unis eza mboka l'un des pays parce que to nié yango te na bamboka oyo ekotisi biso mikakatano ya bitumba oyo eza koleka na est na mboka na biso. Il y a les États-Unis, il y a les pays membres de l'OTAN, il y a l'Union européenne. Eza bango. Et ceux qui bango pe bazui mikano. Parce que bango Rwanda ezali lokola bango bazaki koleisa Rwanda. Ceux qui bazui mikano, ya kopesa ba sanction. Ya kopesa embargo ya armes. Ya kopesa ba sanction kili. Je crois qu'ils peuvent arriver à stopper Bitumba définitivement. Et que biso, na kati ya mboka na biso, totikala na makambo na biso, na ba wazalendo, totikala na makambo lokola ba terroriste ya ADF, to concentrer mayele na biso na bango, pona to benga na bango, to sidisa makambo na bango, to concentrer makambo na biso na ba milice oyo ezali te ko défendre bana mboka mais ezali ko tia mikakatano na este comment ko désarmer bango comment ko sala ba pour parler masolo na bango pour que batika makambo baza ko sala ba tuzongela na kimia ndenge tozala kaliboso de quoi là tout ça kana sijo alors problème ezake to ko mona mwa bokeseni na maloba ya bakambi ya Kinshasa dans le sens que na mois de novembre oyo tikoleka na mi-novembre porte-parole au gouvernement Patrick Mouyaya alors que chef de l'État retient ma colonne à Washington ceux qui engagement au na Rwanda na RDC ezali respecté entre autres retrait à troupes rwandaises entre autres neutralisation et FDLR sikoyo tant que ça limité mais chef de l'État yo a requis Washington le 4 décembre moi je m'en bokese na maloba bon ezali vraiment bokese na maloba te parce que oyo eza kosalema na terrain ba information oyo eza kolekana entre Washington, Kigali, Kinshasa chaque jour à chaque heure ba information ndenge eza kopesa masolo ndenge eza kosalema évolution eza kozala donc les lots le 2 décembre wana uti koloba déclaration et salema ki na mi-novembre donc nous avons pratiquement 2 semaines évolution. Non, mais vous, ezali te ke kokisama. Engagement to samité. Ezali te ke kokisama. Sikoyo pona ba Rwanda ba bima. Et responsable na bango numéro 1 o azali même parrain tata mama ya M23 na ba Rwanda o bazana kati ya ba ran ba RDF wana ye moka zako kende na Washington. Akende kuyoka o ba bengeli akende kuyoka. Et Félix Tshisekedi dit que le FDLR n'a jamais été une menace pour le Rwanda. Tofandiawa depuis makambo ya bitumba et banda agression ya mukana biso et puis depuis FDLR baza na mabele na biso FDLR baza plus un danger pour na compatriotes na biso congolais que pour na Rwandais. Bakota ata mukolo moko te na Rwanda ata to incursion babeti ata mbuma lisasi moko jamais mais pas na biso baza ko violer baza ko boma baza ko yiba biloko ba mama na bilanga. Les FDLR sont un danger pour nous, ils ne sont pas un danger pour le Rwanda. Ils ont prétexte pour la Rwanda mais pour le danger FDLR baza un danger pour la biso. Donc biso nde toza vraiment na posa ke makamba ba FDLR ici là. Ils ont Rwanda te. De quoi là, de comment on met biso na minute yo, alobi boye. Est-ce que médiation il y a États-Unis na conflit ya RDC Rwanda. Selon il y a alobi ko aboutir na elo côté parce que ba américain bazali sima ya Rwanda pona ba intérêt na bango ya copier ba minerai ya RDC. On a un message de quoi tindel biso. Vrai ou faux? Je crois que Koloba continue Koloba que les États-Unis est derrière Rwanda. Ti nangonga yo eza ko. On a intérêt na bango. On a un message de quoi commis. Eza ko sala moi lecture moko un peu biaisé parce que
biso République démocratique du Congo tolobi mais dit bino besoin a besoin ya biloko wana mais bokoki kozwa yango sans que bato bakufa eza eloko président de la République alobeli bango Rwanda azoya kozwa bato baza kokufa makila ya bato eza kotanga ayibi ake atekeli bino mais eza biloko na biso tokoki kozwa na kimia to exploiter to tekeli bino to pe soki bozana ba machine boye na ba machine bo exploiter lokola ba société minière misusu et s'installer na mboka et exploitaka et futi l'état ba mpako nango et futi l'état et singele futa et puis ba kei na kimia sans que bato bakufa. La stratégie wana nyoso ekozala bénéfique pour na ba congolais to pour na ba étrangers. Bien sûr que kozala bénéfique pour na ba congolais parce que nous avons des sociétés, il y a des sociétés à mining, ils na Katanga, ils un peu partout, même na Kivu, bafutaka bampa qu'on a bango, bafutaka misolo nango et pas à l'État. Et puis c'est à nous qu'on ba politique pour que tout bandako transformer déjà chef de l'État et bandaki na ba minerai à cobalt, tout commis déjà petit à petit qu'on transformer pour na tokende koteka yango et tobakisa mwa valeur likolo nango ezala te ke tomemaka yango kaka bridge boye tomemi yango bridge baninga batransforme bakomisa yango plus cher par rapport na biso bato oyo toza bapropriétaire nango richesse ya biso moko voilà soki oyebi kotransforme te oteka yango kaka moins cher ndeko ale yamba kokota na sujet na biso ya mibale na mokuse bandiko bakolanda yo ba retenir nini na rencontre ko salema le 4 décembre à Washington entre président Félix Tshisekedi na président Paul Kagame ya Rwanda. Na kosenga na bandiko ba congolais ke elika eleka makasi et puis tous à la très vigilant pour na ko soutenir chef de l'État na démarche au union soit ko entreprendre pour na ko tia fin ko tia fin la guerre et puis que ça la que kimia ezonga na kati ya mboka na biso ezali likambo moko facilité ezali pasi mingi mais akoki kokoma nango akoki ko aboutir akoki ko pesa résultat ya malamu soki biso banso toza liloba moko na ye ezala bandeko ya opposition ezala bandeko ya biclésia il faut tozala biso banso liloba moko pour que kimia ezonga na mbuka na biso ngonga tokozala na kimia ngonga kimia ekozonga kati na biso tokoyeba ndenge nini kosolola entre biso na biso soki monguna aza na kati ya ndako na bino eza ngonga bino bokoki ofanda te obosolola babenganaka liboso monguna ngonga akei bosangani bobengani monguna akei nde siko bobandi koloba nde siko bobandi kondane oyo ezalaki foti na yo eza na ngonga oyo esengi tozala liboke moko tozala likanisi moko na chef de l'État pour que tout arrive ya kotia Kagame na bandeko na ye nyonso to ya M23 libanda ya mboka na biso batika biso kimia tofanda tosolola makambo etali mboka na biso. Merci ndeko Alain, merci bandeko balanzi ya masolo mboka totalisaki na bino na ebandelité tokoyeba ko revenir na message ya tata cardinal Fridolin Ambongo oyo apesaki semaine passée ileko azalaki na bokutani na bilenge na ngambo ya palais du peuple ndeko akosuka biso na technique na itali sujet na biso ya mibale na maloba ya tata cardinal Fridolin Ambongo ye atalisaki te lelo soki population congolaise ezali na kati ya souffrance cause na yango ezali corruption pe détournement ndeko Alain Bwembia olandaki maloba ya tata cardinal na landaki ngonga maloba wana ya tata cardinal mais namoni lokola tata cardinal alongwe na likolo oyo ifale azala akitaki na mwasi na lolenge nini parce que asali diagnostic ya problème au tozana na Congo en tant que mosali ya Nzambe en tant que tata cardinal et représentant numéro 1 ya engumba catholique na Congo corruption détournement injustice sociale pauvreté o ezako sala souffrance ya mboka na biso topé engumba Kinshasa
babiloko wana nyonso eza lokola ba symptôme ya maladie. Eza lokola moto soki oza na maladie ya cancer eza na yo na kati. Okoki kozala na fièvre, corruption. Okoki kozala na mutu pasi, détournement. Okoki kozala na ba symptômes ebele. Alors pour na ko soigner obika oyo soin oyo chef d'état za koluka soin durable, paix durable. Est-ce que oko soigner maux de tête? Oko soigner fièvre, osuki wana topé okoyeba ke nazande na cancer, il faut na soigner cancer au nazanango. De quoi là? Quand on a début le message attaquant devant le jeune Autina Likolo Akitina, est-ce que Makambo ya lobby? Où est le détournement? Où est la corruption na kati mboka na biso? Parce que ils ont Makambo ils ont salema. À quoi si topé ils abonnent? Mama ya likambo ya makambo wana nyonso tu eza lokuta. Eza culture ya lokuta. Et culture ya lokuta, règne ya lokuta, règne ya mensonge. Oyo est s'installer na mboka na biso. Oyo est s'installer na conscience ya chaque Congolais. Nde ememi biso na ba culture ya ba anti-valeur wana, corruption, détournement, injustice sociale. Une proposition? Soki toza ko vivre na vérité. Soki toza ko vivre na boyebi, na nzebi, hein? Ya makambo ya Nzambe na connaissance de Dieu. Toza ko vivre na koyebaka ba principe ya Nzambe, na ko respectaka yango, na ko tambolaka na banzela wana, et ko permettre bisote to cultiver ba biloko lokola ba corruption, et ko permettre bisote to cultiver ba biloko lokola ba détournement. Banane baza ba auteur ya makambo wana nyonso de quoi là? Bato baza ba auteur ya makambo wana nyonso tout. Ce sont des chrétiens. Basambelaka na ba église na bango. To sambelaka na ba église na bango. Les chrétiens en général, mais il faut quand même. To sambelaka na ba église na bango. Donc liloba tata cardinal na misa wana ebimi lokola liloba ya moto lokola moi politique nyonso. Alors que ye azali mosali na nkolo oyo azali kolo ya mêlé oyo azali kolo balobaka église au milieu du village. Non, l'église n'est au milieu du village que physiquement, mais spirituellement l'église est là au-dessus. Église ezali kolo eza komona makambo globalement ndenge eza kosala makambo oyo eza koleka na mboka likwala likambo ezomona na miso muto nyonso. Oui, mais diagnostic c'est ça. Diagnostic yango wana te. Diagnostic yango wana te. Diagnostic eza nini? Faut basala nini? Maladie oyo toza kobela yango wana te. Ba retraité ya monde nini? Détournement, corruption na RDC. Kisi nini pona kopesa ba to ba kosala mabe wana? Na osé 4, 6, hein, mon peuple périt par manque de connaissances. Parce qu'il y a lobby Kinshasa, tout ça, bah, inondation, tout. Mais inondation, je n'ai vu, l'Ikamboloko, là, il y a inondation à Kinshasa. Est-ce que, bah, inondation, on a essayé qu'à partir à 2019, de 2023, bah, à venir à Kinshasa, koto nakabamai. Et bandika kana bambula o ebetami na 2019 to na bambula ebetami à partir de 2023 to eza makambo e bandikala. Déjà makambo ya mabeta mutolo bakeza likambo bandika là, c'est pour dire que bato ba kambambo ka ba samsa malongate. C'est ça. Eza kaka likambo ya. To parenthèse on a inondation. Eza kaka likambo. Comme il faut donc bato nyoso bazana en tête ya République na ba fonction ba pesi bango. Alors, tant que vous dénoncez, il faut quand même qu'on demande quoi là. Ezakaka likambo. En fait, discours, il y a église, faut pas ezala discours partisan to partisan. Topé ezala lokola discours politique, na kati ya ba discours politique otoyo kaka. Non.
Ça, c'est pas les discours de la différence, l'église. c'est comme quoi hypocrisie. Ce n'est pas... Non, Kobomba mabe, eza ko ça l'hypocrisie. Eza kobomba mabete. Eza kobomba mabete. Dans le bin des discours, il y a église et koki kozala te discours oyo lokola discours il y a baï politique. Eza discours il y a kopesa batukanda te. Eza discours partisan lokola discours eza kotenga mangambo moko. Discours ya église il faut emona likambo na globalité na bozindo nango pona koyeba nini kopesa pour que guérison et salema pour que to bima na likambo wana. Discours ya église koki kokozala kwa discours ya politique nyonso te. Jésus pa azalaki pe kobeta bambela ba prophète pe bazalaka kobeta bambela. Mais bazalaki ko rappeler bato toujours et sans distinction kozonga na nzela ya bonzambe parce que c'est ça qui permet à ce que na ndenge to fandaka chaque jour to développer ba valeur. Mais ce qui est comme lokola discours il y a moui politique, n'importe quel moui politique, en va. C'est quoi, Bisson, surtout comme il va politicien. N'a son de quoi l'air. L'autre, toujours, il a toujours corruption et détournement. Moi, ma stratégie, moi, proposition. Maman peut faire ici la dé, hein, pour Moutounio, son cas, il y a école, se sentir que, à l'aise, à se retrouver. Parce que corruption et détournement, ils ont une partie, à bateau, bazako sepela, bamsous, bakolela. Nous sommes, ils sont dans la population. Mais il y a un lobby. Détournement, la corruption pour ici là. Bozongi sabato nanzela ya bonzambe. Bote ya bato. Liloba. Vérité. Boloba. Vérité na bato. Donc, on a exemple. Lelo. Pour na raison nini ya vérité. Et koki kotina bandeko ba congolais. Hein? Ba Zaïrois, ba Congolais, ba Fanda, na Mesa, na ndeko Joseph Kabila babeta lisolo. 18 ans, Kabila Yemoko, azali président de la République, awa. Yemoko, aza Mutinda Miapolo, Polo Kagame, awa. Yemoko, aza commandant suprême des forces armées, des forces de sécurité et de défense. Yemoko aza magistrat suprême. Kabila akoki kozongi sa kimia na mboko te. Kabila akoki kopesa kimia définitive te. Na bana est. Place oyo. Ba makambo nyonso tout ba accord tout Kabila sala, c'était de mauvais compromis pour na mboka. Ah, bon, bino bolingi nini, ah, bo, ok. Kuna na este, ça va. Mixage, brassage, bateau bazako bunda kuna, otiki bango kaka kuna, ba gérer sécurité à kuna, ba gérer makambotu ya kuna, ba gérer administration à kuna. Pour yo fan la kimia. Non. Ouanezala qui plan et démarche pour la balkanisation du pays. Makambotu Kabila zaki kosala. Objectif nango eza pona kokata kokabola mboka. Et puis il est tata cardinal en janvier 2020. Je crois bien zaki période bauta ki konomé asala ki tourner na est. Oui, atambolaki. Atambolaki asali tourner na est era wa beti tangba. Aye na Kinshasa beti tangba bi makambo na uti komona kuna na est eza normal te. Bazak koboma kasi tangba wana eza alerte te alerte à lobby vérité. Bazak ko exagérer on dirait lobby mabe. Parce que lobby vérité la makambo. Bazak koboma ba population na biso bazak ko remplacer bango na ba population mususu o bazak ko uta ba Tanzanie bazak ko uta ba côté mususu. Les Rwandais en fait o bazak qui réfugiés na bamboka mususu bazak ko zwa bango bazobema bango bakotisaka bango en remplacement ya ba population na bi. Et ça se confirme encore aujourd'hui parce que tout récemment
totanga ki ba rapport RM23 azako bengana ba déplacer na Goma ba déplacer bazako zonga epa na bango bazoko ba susu bazako kuta ba village na bango bato bafani na bandako na bango bayebi bango te bato bazwi ba bilanga na bango bayebi bango te. La vérité blesse. Nyoso tu wana eza préparation oyo Kabila azaki kosala. Tata cardinal ayebi yango. Pe tata cardinal asenga biso to fanda na moto wana auto bomela biso mboka. To solola. Oli a exiger ata wana ke yo yebisa biso vérité ya makambo yo zaki kosala pe osala na mboka. Dès qu'on a un message à Cardinal Fridolin Mbongo na parler du peuple, eh bien qu'il sous na kozonga na initiative na bango ya pacte social ezaki na mois de janvier ya kota lisate ba arrangement nyoso ko salema entre politiciens. En dehors il y a initiative ya Senko ECC et quoi aboutir na elo côté. Donc il faut toujours kozonga na lisolo ya pacte social pour la paix pour na kimia ezonga na Congo démocratique. Bien on a zaki kolobake Akiti. Akiti Lissus. Parce que église, ils ont kaka au milieu du village. Place église au milieu du village, ils allaient place terrestre. Selon Bango Dialogue, ils allaient meilleur. Place il y a église, ils allaient colo. Ils allaient comme na likolo, ils allaient comme na makambonyo, ils allaient koleka. Pe ezako betambela ezako pesa ba avertissement ezako lié ko senga ke moto na moto azonga nisika na ye église amona kana musika na profondeur au moins que malobal bango pe ba mona ke musika parce que depuis ba initiative qui pacte social ti sukonde ko aller entre nous to lobela yango na lobi na pacte social entre guillemets pacte social wana dialogue bango balingi ko sala wana eza dialogue entre qui Congolais et les autres. Entre des politiciens, n'est-ce pas? C'est ça. Bon, si ceux qui sont politiciens, peut-être qu'on vend des sika moko, qu'on solo là, dès qu'on benda, peut-être il y en a malonga. C'est que bango peut baza moi ba politique, baza pe na moi bisenga la bango ils en a quatre. Tende quoi les tolobi bongote. Pour ceux qui ngai na yo, tozo yo kanate. Malamu ko fanda, baye bani tozo. Ngai tozo yo kanate. Et que ndeko les chwange alinga fandi sabiso poto solo toyo kana bon so biso mi parler to bi ke non to ke no sala likita na biso mi balé pembeni toyo kana bon oya Yves likamoni donc pacte social wana likamona ye pacte social pour la paix et c'est Senko ezana litumba moko te tina moi lelo yo la République démocratique du Congo mboka na biso ezana besoin ya paix durable. Cette paix durable, on va l'obtenir, soit par des négociations, soit ça finira un jour par une guerre en construisant une forte armée, des forces de sécurité, de défense, au bazako sala musala na bango, na ndenge elongo bani, au pe biso population, toza ko participer ensemble na bango, na l'état, pour na kozongisa kimia wana. Ça va se faire ou ça peut se faire sans l'église. Au moment où on a boye, parce que l'église a ça là déjà makambo. Nani à Saint-Sylvestre. Bah encore à Saint-Sylvestre ezali. Eza na ba dialogue où l'église est encadrée. Est-ce qu'on a obtenu la paix? Est-ce que tu as obtenu kimia? Na ba négociation kaka ndeko Kabila aza président Tolobi, ok. Empêcher qui troisième mandat. Primature. Il y a président, il y a président Joseph Kabila. Primature et copé samana IDPS. Kabila qui ko bimisa moto na prison. APC. Sans copé ça mutu oyo azalaki indiqué. Na kati ya ba négociation bazaki ko sala. Ma négociation les acquis dirigée par qui? Par l'église. L'église ne doit pas avoir un discours ou la parole comme un autre parti politique dans la vie de chaque jour. L'église, il faut qu'elle ait un rôle prophétique, un rôle apostolique,
asala makambo na ye ya apostolat na rôle prophétique na ye. Et dans ce rôle prophétique aza na couleur te. Ce qui a beti mopanga et ko beta bato nyonso. Mais ce qui mopanga na yo komi kozwa ngambo moko kotika ngambo mususu. Likambo ezali. Voilà, selon des Colin, lobby. Les a selon gaité. Les a selon gaité. Parce que baza batata banganga nzambe batata milimo bazomona pe quand même osika depuis moi pokoso bitumba ebandi ezipe ngonga molai. Bitumba plus de 20 ans. Ngonga molai plus de 20 ans. Ngonga bakendaki na Rwanda. Vérité nini bayebisaki Paul Kagame. Pona kozongisa na nzela. Vérité nini bayebisaki. Pona koyebisa eke na makambo biso toza kosala yo il faut tika bana congolais. Pour ceux qui otiki bango te tala oyo nzamba za ko prévoir pona yo. Tala oyo koki ko komela yo. Kolobate ke baza Paul Kagame. Vérité nini bayebisaki. Non mais ba komi ko porter discours baza ko sala. Eza comme ko porter voix ko sauver Kabila azonga na scène politique ya mboka. Eza comme ko porter voix na Rwanda pour que biso mboka na biso continue kozala diriger avec une influence rwandaise. Parce que tout ce temps ici où ils ont passé avec Kabila, ces pays a été dirigé sous une influence rwandaise. Parce que Kabila lui-même, Hippolyte Kanambe, c'était un représentant, un agent ya Rwanda, nakati ya mboka na biso. Oyo azalaki kosala makambo pona ko préparer plan ya balkanisation, oyo biso nyonso tout oza ko banga, oyo tata cardinal abangaki abelelaki. Boni boni akoki kokoma mutu malamu, bato bafanda na ye basolola na ye. Aza mutu ya kofanda ya kopamela milimo aza na kati. Ye eza na kati na ye pour que mboka ezonga na kimia. Pour que atika mboka na biso kimia. Kabila aza mutu ya kobondela bondela te. Batia ye na mesa na bato basolola. De quoi lelo tango to tanga Kabila za susu kokamba ekolo Congo démocratique. Mais problème na biso mingi uti pa na. Ba problème na biso o toza ko connaître na mboka. C'est vrai, toza na ba crise multiforme, mais crise sécuritaire o eza vraiment kotia mboka na biso na retard. Tozala na makokite ya kokipe makambo ya social bien. Mais eza makambo ya crise sécuritaire, eza makambo euti na AFDEL, euti na Kabila. Bon, parce que lui, il a continué le plan. Plan wana ezala qui établit que bon, to koti Congo, to contrôler, to zala na influence wana, et puis ti to kokoma na ngonga to balkaniser. To zwa ngambo yo, to bakisa yango lokola biso a na Rwanda, to zangi bisika, to zangi nkita, to zwa partir oyo. Donc, nous ne pouvons pas arrêter à Kotanga Kombo Nae tant que Aza, ingénieur ou à entretenir ces mansoana, Yamabe, la Katamboka. Cause, Bitumbala biso siko ezake, tozana posa ya kopikola semence amabe. Solution ngo ozandenge nini? Tozana posa ya kopikola semence amabe wana elongwa epikola ma ebima pour que mboka ezonga na kimia. Mbeba e bolobi e Zakabila donc la sika mabe uti e ebani et sika mabe ezali e ebani. Ebani, le chef de l'État a été clair à l'Obaki. Mais na moi lelo solution ekoki kozala nini? Entre autres solutions, yango wana chef de l'État zo kende na Washington, toutaki kolobango na Katiawa, ba effort diplomatique ndenge za ko salima et puis toyebi pe que depuis janvier armée na biso eza toujours que se constituer, eza ko se constituer. Ba oyo pe bazalaka ba gangrène ya bambuma mabepe tozo ko tia bango pe pemeni moko malembe. Bakino balobaka to pe sa chance. Donc de part ya chef de l'État na Washington, les a to pe sa chance. To observer kaka. Bungala oloba bongo te ngana zoloba tolikia. Malgré ba doute na biso tolikia ke
papa ki akoyela biso sango ya malamu. Ba Congolais bazolanda yo ndeko wala. Naza sûr que yamba susu na plateau yo. Na boko yamba ngai na ko changer maloba na ngai te. Na ndenge makambo eza kokende tolika ke tokozwa pe. Vie sociale ko changer. Vie sociale ekoki ko changer pour na biso ba Congolais. Ceux qui makambo ya guerre pe isili. Oyebi guerre combien ça coûte? Lisasi moko ezaka $1. Ceux qui te beti 1 million ya masasi, to 2, to 3, to 4 millions ya masasi. Voilà, to tangi ba obite, ba masasi ya minene to tangi te. To bika o ya muke, o ya cartouche ya muke wana. Moko ezaka $1. Ceux qui chaque jour ezako betama 3 millions, c'est-à-dire qu'ils ont 3 millions de dollars ezako kende. Ceux qui multiplient en fois 30 jours. Et ça lit combien? Pratiquement, on est pratiquement dans les 90 millions. Il y a des dollars. 90 millions de dollars. Nini kokiko salate na changement social ya ba Congolais. Na changement. Là, on déclaré Mikonyo Soli, par qui t'a qui na 400 francs. Il y a un 500 francs. Est-ce qu'il y a une population na nini? Tout ça. Et qui t'a qui la 400, ils ont la 500. Là, on va pas tous les jours, Nicolas. On va pas tous les jours. Oui, tous les jours. Et puis, on a déclaré pas maman, on a mappé qui t'a qui maté sous son déni. Au moins, il y a population à son gamaté. Population à son gamaté parce que, bah, imposer biso, bah, biloko moko, loko la bitumba wana, o ezo sunga bisote, qui est tous à la concentrer, na makambo mboka, total la makambo ba social, ya ba citoyen na biso, total la makambo etali misala, comment ko développer, comment ko évoluer na makambo msusu. À cause ya bitumba wana ba imposer biso wana. Oh ba imposer biso na Rwanda. Na ba Congolais bandeko msusu ba Congolais. Oyo baza facilement manipulable. Oyo même dans ces jeux ba yebite ko discerner nini eza malamu na nini eza mabe. C'est ça qui nous met en retard. Soki tokofana tokozala na likanisi moko tokozala kimia à partir ya wana kimia ezali kimia ezongi mais misolo kokoma ebele comment tokoformer tokoaméliorer makambo ya ba soda makambo ya ba enseignant makambo ya ba médecin makambo ya ba fonctionnaire comment tu as discours à microphone de colère eza discours ya misolo eza réalité. Tu l'as policier na kitu sawa. Misolo za kokende. Musale za malonga te. Misolo za kokende na bitumba. Bisale lité. Misolo za kokende na bitumba. C'est important na wuti ko expliquer na wuti ko sala moi démonstration muke calcul muke. Donc to lo ba makambo za na extender freiner makambo nyo kama na kati ya mboka. Mais oui. Eza ko freiner, eza lokola soki ozendengo ozawana. Soki ozui ata moi pota moko ya munene na loboko. Mais nous autres mobimba, comment ça va marcher? Comment ça va fonctionner? Même attaque à grippe et à makasi et kangi yozo le moyen qu'on respire au kokende mosala ndenge ni no lukambongo. Parce que Goma ça fait partie de la République démocratique du Congo. Et tant que ça souffre là-bas, tant que ça saigne là-bas, Mboka Mobimba eza ko souffrir. Mboka Mobimba eza na pasi eza na bokoso. Voilà, bandeko balandi ya masolo ya mboka tomika na ino na kotanga ba message bandeko batindeli biso ezali penza ebele o tokozala peut-être na kokoso ya kosilisa nyoso bandeko bakomi boye. En mettant toutes les parties prenantes autour d'une table, et à Doha et aux États-Unis, ils ne sont pas autour d'une table. Donc Félix va mettre le Rwandais et les Congolais autour d'une table d'ici à Kinshasa. Bozala Kamote Mamabe, bino franchement, cette guerre vient du Rwanda, mais Bozo ça l'assemble. Nanga et autres, Bazaba marionnettes. On a de quoi commis. De comme soit comme Abakissi, on ne banalise pas l'agression d'un pays étranger. Selon vous, mais quand vous signez des accords économiques avec ces pays agresseurs, ce n'est pas une balkanisation de l'agression?
De quoi tu motuna? Tozo silisela bino bitumba oyo bobunda nango depuis 1997-2019. Biso toza Kabila le Rwandais te, biso toza Fachi Béton. Il fallait comprendre les nœuds de l'agression pour bien l'étrangler. Ça y est, Fachi Azosukisa, Maëlle Aduyo, Kabila Nakagame. Dès comment ce soit ici, Félix a fait ses preuves dans cette guerre. Un civil sans rébellion a défié Kagame et a dit non au mixage, non au brassage. Il faut être méchant pour ne pas reconnaître les efforts de Félix. De quoi ici, tozo kende na bango ti na suka, ti Kagame ami bimisi a komi ko senga bomengo na ye na Congo, bapesa ye par na ye. C'est compliqué. Et selon vous, qu'est-ce que Félix Tshisekedi peut encore proposer comme solution face à cette guerre? Aujourd'hui, tout est clair qu'il a montré ses limites et c'est indiscutable. Il a tout essayé et tout s'est soldé par un échec. De quoi là? Ma réaction, là, ma message, dans votre temps, pour continuer avant, M. Silla. Bon, tout ça, au moins, que les Congolais comprennent de mieux en mieux Makambo, Angers, Yamboka. Ata ceux qui bato bazolinga ko mema biso na vérité te bazolinga ko tia vérité te likolo na mesa pour que bato baloba nini eza ko bebisa makambo na mboka eza ko sala ke tozala corruption et déranger biso, injustice sociale et déranger biso, ba détournement et déranger biso, mais bandeko ba congolais baza ko comprendre que Félix est du bon côté de l'histoire et azako sala mosala pour que kimia ezonga paix durable au tulukaka ezonga na kati ya mboka na biso. C'est ça que je comprends dans les messages ya bandeko bakomeli biso. Ndeko moso akomi que Félix azobunda de façon symbataire, c'est ça. Et là, continuez s'il vous plaît, place à continuer. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est de voir que votre régime se sent à l'aise de discuter à Doha avec ceux qui ont pris les armes et commis des crimes, mais aussi de discuter à Washington avec l'agresseur que vous avez vilipendé partout, mais vous refusez d'écouter l'opposition non armée et la société civile. Dans le lobby, tous un problème, il y a sécurité et zone à l'est. Bato bazako bundisa bato bazako bundisa biso il est pas opposition bon dit m'appelle moi ndambo peut-être bazako na ba initiative bien nanga na AFC ezandeko Kagame bango tozo sola bango pour que kimia ezonga bandeko ya opposition non armée biso na bango toza na parlement awa biso na bango toza na parlement awa nous sommes ici dans la cité ba komana ba lettre. Ceux qui balobi que crise est allée, par exemple, crise Yamapa. C'est ça le problème des Congolais. Crise Yamapa. Ceux qui balobi crise Yamapa est allée, ndeko Félix Tshisekedi na gouvernement nae, bazoko kako résoudre crise Yamapa te. Biso bandeko ya Lamuka Martin Fayulu. Tope biso bandeko Moïse, ensemble ya Moïse Katumbi, na crise ya mapa, où ils ont kotungisa bandeko na biso ba Congolais, et que Tshisekedi aza kokoka, kosilisa te, tala ba solution, biso toza ko proposer les bino ba Congolais boye ba yango, toko sala boye, toko sala boye, toko sala boye, toko sala boye, toko sala boye. To yebisi bango na parlement, ba sala boye, ba sala boye, ba sala boye, ba sala boye, ba boye. Biso to lingi, bino bopesa biso pouvoir pour que biso tous mema ba solution na biso wana to tia yango en pratique pour que crise ya mapa esila aussi yoka opposition moko congolaise topé opposant moko a biso discours ya ndenge na uti kopesa wana bango ezala kaka crise ezali mais pourquoi pas mais tant opposition nous sommes dans un état démocratique. Avant que nous solo, yo lobi ke za makambo etali population. Mais yebisa ye so ki akoadere na makambo na yo. Yebisa population. Yo se kendaka na lisolo ndeko. Non, mais yebisa solution. Yebisa population. Tala likambo na yo par exemple, likambo ya embouteillage na ville ya Kinshasa, na ville ya Lubumbashi.
ba solution oyo biso tozana yango eza boye tokosala boye tokotonga boye mbongo tokotonga nini oyo tokozwa yango na likambo boye tokozwa yango bisika boye tozwi totongi eloko boye tosali boye ekosilisa ba embouteillage. C'est ça ce que les Congolais attendent. Ba Congolais bakoyoka mayele wana bako adhérer na makambo na yo. Ce qui va adhérer na makambo na yo okoki ko imposer même président de la République que oyo ali makambo ekomi kozwa ifona benga bango finalement toyokana. Na tango yo zana bokonzo ko makambo ngana pesa idonga na pesa te. Non, pourquoi yoka te pona ni? Ozo pesa tanto sur la terre. A invita ki bato nyonso to a invita ki bango a charger ki ndeko conseiller spécial la consultation au Salma dernièrement ça qui consultation et ça pour que et c'est pourquoi mutu na mutu akende ayo ba ke bon le problème boy telle ba solution eza boy ngana za ba solution boy na ko ko apporter chef de l'état oui makambo no lobi za solo OK donc ce qui n'a été na isika boy mutu wana ko ko apporter la solution na makambo wana. C'est comme ça que ça se passe. Mais faites participer même la population. Na makambo boza koloba. Bazo fait participer la population de mon côté. Bazo lobela. Donc les gens sont dans les vagues. En train de dire, il y a une crise, il y a ceci, il y a cela. Ils sont dans les vagues. Donc selon Ndekwalin, crise des alliés, oui, mais bato baseni kopé sa solution. Boye bisabiso, maladie nini tozobela. Ba symptômes nango nini ba solution ba kisi o bino bozanango pona kopesa ce que yebisi population boy ayoki yo a adhérer na likanisi na yo na makambu na yo et OK ce qui chef de l'état ayoki yo te na 2028 population o ayebi makanisi na yo o a adhérer na makanisi na yo à couper ça au pouvoir pour que yo apporter ba solution ya kanisi wana. Dès qu'on a tout continuer na quelques messages, le monde qui est au cas tapant la tête aux indépendants Simangonga. Dès qu'on a commis Félix Tshisekedi Tshilombo à Sandisi Kagame ba vérité oyo à Tikala Kobimisate. Un Kagame joyeux, souriant tout le temps devient du coup trop agressif. Dès qu'on a commis dès qu'on a bakisi Kagame va exterminer toutes les têtes gênantes. Guerre et aussi là, si aboyi ba témoin batikala. Les Congolais ne suivent pas ce qui se passe dans son pays. Pour lui, il faut chasser Tshilombo du pouvoir, le remplacer par Kabila, Nanga Fayulu et même Mobutu. Mobutu n'est plus. La haine tribale a aveuglé tout un peuple au point de le pousser dans le main de ses oppresseurs passés, présents ou futurs. De quoi Bakusi. Finalement, quelqu'un peut m'aider à comprendre. Si le président a réellement refusé de donner des postes aux rebelles, il a refusé le mixage, etc. Que va-t-il donner alors? Les accords sont basés sur quoi? Que dit la Constitution à son article 213 sur les accords internationaux? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ces groupes qui connaît le tenant et les aboutissants du contenu des accords en question? De quoi là? Comme la souka, tu vas dire un message à Bandeko. Bon, Bandeko, il faut bazala na Elika parce que volonté à chef de l'État, il y a ko luka kimia, il y a ko zongi sa kimia, namboka et ezala de façon durable. Ezala kimia mokote, il y a ba trompe l'œil, ezala ba kimia fastiste. Ezala ba biloko mokote bon. Bosali ba mauvais compromis pour Namboka ou eza ko piéger Mboka pour na libela non alingi kimia ezonga et kimia on est définitif toza ko likake na Washington lokola za ko kende a cause de la biso 50 à 100% nous sommes derrière lui pour que aille la biso quelque chose de consistant na ndenge toza ko kanisa Ezali Makambo et Sali presque 30 ans lelo.
Oh, banamboka ozoze la solution na yango. Solution na yango eza processus. Ce qui moto ozoki pota et que pendant des années au soignaki pota wana mabete, au soignaki pota wana mabe, au entretenaki yango bien te, Kozala infecté. Komi infecté et komi pota munene pour que ozo libiki herbe bandi ko soigner yango et ko zo pe moata. Yango toza oloba biso toza kolikia. Ke na ndenge abandaki, na ndenge tozo monela izokende. Tokozwa paix définitive oyi alobaki. Merci bandeko balandi ya masolo ya mboka wana bolandi biyano ya mwana mboka Alain Bwembia na masoto siko bakatlisika oyo to lobelaki na bozindo boke ya tata mokonzi ko Félix Tshisekedi Chilombo na Washington mokolo ale 4 décembre pe wapi bakokutana moninga wa ye Paul Kagame pona koluka biyano bie bisengeli pona kozongisa kimia na kati ekolo Congo démocratique pe tozongelaki wana maloba ya tata cardinal Fridolin Ambongo na maso alobaki liboso ya bilenge mikolo mileki na ngambo ya palais du peuple ezalaki esengo makasi po ya biso kosola na bino na tongo lelo na nzela ya masolo ya mboka ndeko Alain Bwembia mwa 1 minute ya mboka kabwana bana mboka basimba nini ya motuya. Bon na bana mboka eloko ya motuya ya kosimba ezali ko soutenir chef de l'État na mabondeli na biso po biso na bandeko ya lingomba ya MLC balobaka avec Dieu nous vaincrons. Toza bato ya boyebi maloba ya nzambe boyebi mibeko ya nzambe pe naye elongo tokolonga. Alors tobondela tozanga kate kosambela parce que le sambo ezali façon na biso ya kotambola ya chaque jour, façon na biso ya ko agir, ya ko réfléchir pe ya ko penser pona ekolo na biso. Voilà, merci ndeko Alain na ndengo ya laki na invitation na biso ya tongo lelo. Merci madame Pauline. Merci na bandeko banso ibalandi ya social television na bino banso bobongisa kingonga po ya kolanda masolo ya mboka ya tongo lelo totondi bino botondi pambate bozala kapenza ebele po ya kozela yango bozala ka ebele po na kolia bilei na bino ya tongo ya mikolo na mikolo to pesi merci na bandeko basungaki biso na ngambo ya technique wana moni Rodrigue Kikunzu Yves Le Chwange pe papa Prosper o tongo nyoso zanga kate po na koyanola na ebonga na ye po na kopesa pe kokomisela bino bilili o mabota mabino wana na tondi bino lisusu botondi pengai na bino tokutani o mikolo mizali koya. Merci ndeko Alain.